Ngana zolo bango bolelo na micro na bino. Bato bakendaki pa chef de l'État. Boya bina matanga ya José Kambukuta te. Maona yoka bango. Na lobby na reprendre nango. Conscience de lobby la bino. Tamsu José Kambukuta parce moyen moko amo tamsu chef de l'État mbata sumbala suka, tamsu chef de l'État sumbala mota tamsu nga aider. Ils n'ont pas voulu aider José Kambukuta. Na pesi bango. Boya na bino matanga ya José Kambukuta parce que beaucoup semble. On est comme le roi. Non, non, maman, on doit agir. Parce que, non, on ne peut pas compter comme ça. Mais c'est soit bien. Banalobi. Non, ma papa. Nala Nangalema. Hein? Pour la Moninga. Est-ce que vous avez acte en retour que je gagne. Mbongo utaka soki wapi. Soit minene tozoka ba obimisa ba monta minene ba fali ba faire ba benya telo. Maman, nalobi hein, awa le seul musicien. Ou à prendre respect. Oui, bananan. Oui, bananan. Non, non. Quelqu'un moukinan. Quelqu'un moukinan. Hein? Fais rigole. Tiens, kaka. Fais rigole. Mission à prendre respect, c'est où est la son de la forêt Ngian Makanda. C'est lui qui me respecte. Ça vient à la lutte. Je vais dire qu'il y a Bélia Mingi. Mais les hommes Mawamingi. Les artistes à l'élo, surtout les jeunes à l'élo. Baza plein poli, hein? Plein poli. Bisous de kolaka, de kolaka boité. José Kambukuta ya camarade na bangote. Même na émission parce que on a même dans condoléances pas baïba que nous a éprouvé au ressentir en côté. Même José Kambukuta qui na ndaku banda ya bela à part Blaise Boula tinda ngai na noti que les biloko na ba 20 bonne année, mais vous ne sentez pas aucun artiste. Mais de toute façon bon, nous avons José Akei bisoko kenango que au monde même je crois au monde oyo on te le voir na le voir aux hommes canal l'état na 5 l'état Congo na 5 puis en charge na yango yo lobby fallait na senga évacuation na ye mais malheureusement à biso na 8h du matin j'ai les documents auto combat pa ya maman Denise pour na basunga papa Josika zwa carte ya mutuelle o ba peki ba comédien bureau ya maman Denise est un docteur je crois docteur Hervé tina pas Vedoski pour nous voir vrai informatique si que lelo tout le monde a si lelo tout le monde a suite ya carte ya assurance ya santé va Vedoski mais lelo Vedoski a confié lelo est-ce que tu as intérêt avec des honneurs consultation nationale quand on a sokoda kawa réunion papa non 10 personnes ba connaît pas chef de l'état ngabi ah ba konzi bande kona biso na 10 personnes wana botia ko ba Vedoski mwana ndenge bazomela ngai boniko oh Joski na bisu na makamba boye batindi par sec na bango se bureau de la bango manda akezo invitation non ba misi ba na bango pas de problème ba récupérer qui 22 notes avec na réunion pour faire yamba biso na concession nationale maman et puis que nzamba limbisa bango ponga na memaka mingi papa bombenga na vous avez bombenga nani na monga fula to fanda sokoda abiba ya biso to ke ba 17h maman to lia na bango elongo moko à la veille non parmi à mauvais souvenir vina nga yango wana batinga cha Congo benga ifolo kola ilai benga de salemba ergoki na bengi to kote kati ya sala ya sokoda après invitation moko tourna ngai invitation exacte maman non et bien s'il y a des méchants s'il y a des gens qui sont mauvais ils arrivent parmi bateau bakene qui va chef d'état. Si je vis dans ce corps, ce n'est plus moi qui vis, car Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je peux vivre sans toi, loin de toi je suis perdu. Je veux être ta demeure, oh oui pour toujours. Entendre ta voix à chaque instant, oh oui. Je m'offre à toi, je t'aime.
Voilà, on est là branché, scotché, suivi sur Exemplaire TV. Un grand merci à mes fans, abonnés il y a Exemplaire TV et je dis un grand merci. Patron nanga, boss nanga, et moi, c'est qui plaise Azali, Barisi Baza, bel homme, mignon garçon. Je te fais des gros coucous. Merci beaucoup à celui qui est derrière la caméra de Yo pour la réussite de cette émission Exclusivité News présentée par votre homme, la servante HM Maman CC de la presse congolaise. Un grand merci na bafan na biso, abonné na biso, bo continuer à s'abonner l'exemple TV babi. Ah, vous serez pas dessus. Merci beaucoup infiniment. Nous soutenir biso de loin et de près. Donc là, je dis un grand merci à la princesse Diana de Diane Bianguindou, ma copine chérie qui me suit depuis Paris, la parisienne. Là, je dis un grand merci à Nana Kiaboussik ou la Cléopâtre, la maman de Andreas, et pourquoi pas à Chardy Mangala. Chardy Mangala, des gros bisous depuis Afridicile. Et pourquoi pas à la princesse Diana. Et sans oublier, Reine Mekanda, la diva de la presse congolaise, Reine Mekanda, fille à Pembe, Babi Taylor Vandom. Je te fais des gros bisous à toi, ma copine personnelle, Reine Mekanda, la diva de la presse congolaise. Je te fais des gros câlins. Et pourquoi pas à Lisa Bavila, je te fais de gros bisous. Lisa Bavila, moi ça Pembe, sur la plus que le solo. So moi maman c'est ça la teinture, c'est grâce à Lisa Bavila, moi ça Pembe fille à Nzamba Tatou, Lisa Bavila, je te fais de gros bisous à toi. Merci à mon vieux d'Enjou son identité depuis Paris. Vraiment, Naibike, ça fait tellement mal. Tola mou qui n'attend pas le lot. Oh, ça icône, non, bien icône parce que à Sali a travaillé, puis artiste, musicien et belé à Mboka Oyo. L'artiste ne meurt jamais et sango wa ma bisonios toye bivie Joski qui a beaucoup ta ne plus. Donc à hauteur côté comme ça à 8h il y a lelo et corps et zabongo na morgue ya ngaliema. Donc l'artiste ne meurt jamais. Vieux Joski qui a beaucoup ta o batu tout baebaki atiki biso na 8h il y a lelo. Voilà tout ça bongo na Chaka Congo aza mieux placé ya ko expliquer biso. Mais vieux Chaka Congo alobi ke yé a lobby oyo nyonso akendeki et pas ya président de la République démocratique du Congo, président Fachi Beton. Ameko ya ma colonel était na matanga avec Joski. Donc de tout monde a papa wemba tango akufaka alobaka Kofi Olomide ya te Kofi Olomide akendeki TV Joski puis ba o bakendeki donc ba musicien o bakendeki et pas ya président de la République ba ya te na matanga avec Joski. Chaka Congo est mieux placé pour nous expliquer biso. Là je dis un grand merci à Arine Donga la suite live, mignon garçon de Paris, Arine Donga la suite live, garçon moko Kano swag. Je te fais de gros bisous de la part des HM Maman CC de la presse congolaise. Merci à Serge Matedi, Carola Kambila, mon grand frère chéri et pourquoi pas à Bodrick Biakou. Vraiment tout ça bongo navie Chaka Congo aza mieux placé. Il y a quoi expliquer biso pour nini ya kangami kala liloba wana ke ba musicien bakenda qui est pas président mon côté aya matanga il y avait Joski Kiambutu toza bongo na ve Chaka Congo il est mieux placé ya koyoka biso. Voilà toza bongo na ve Chaka Congo à qui je dis déjà bonjour bonsoir ve Chaka. Bonjour maman, bonjour. Bonjour. Bon tande mona na ma papa bana lumina la lalité hein. Ba lumina la lalité. Ve Joski abeli ki mingi. Mais eza mawa mingi que ba artiste lelo surtout ba jeune ya lelo baza plein poli hein plein poli biso to kolaka boyete José mboko ya camarade na bangote même na émission baso de kana même ta condoléance pamba ba que nous a éprouvé au sentir en côté même José mboko da ki na ndako banda ya bela à part Blaise Boula tinda ngai na noti que les biloko na ba vers bonne année. Mais vous ne sentez pas aucun artiste. Na cette nyonso bande ko beta même moment kaka ingénieur Blaise Boula da somba biloko na otiki la na obaganga wana ça ba mbongo moka normalité. Ni mense na lobby je confirme ça ba mbongo normalité ça on va tout. Tango yo ko muninga na ya na yo parce que les unes de que tchako sekate. Maman tout ça les 70 ans Joski on a pas sport tout ça là wana. Ata mise mo ayate hein. Au de ça la sport ba senga avec Joski mbongo po ba beta l'anniversaire la Chetemba mais de toute façon bon nzela avec Joski akei
biso ko kenango que au monde même je crois au monde oyo au monde na lo ba oza mukanda l'état na 5 l'état Congo na 5 pris en charge na yango yo lobby fallait na senga évacuation na ye mais malheureusement atiki biso na 8h du matin vraiment eza mawa mingi parce que les lots nous ne voulons pas s'organiser biso artistes congolais yango on descend na cadre ya révolution culturelle biso mona révolution culturelle tous cotisaka on cotise ndé ozo mona ba tia makeila wa ba cotisaka na bango te tuna ye est-ce na caisse na bino ba asi bozo ya ah ozo mona yo kwa ba na ba sapato ya ba $10,000 au coût de 7 000 francs rien Dieu chaka na katiote mais bozwaka ta ya kosala sokoda ba maisha park batutu wana bozwaka ta ya kosala yango ata na bato bozaka sokoda vraiment que biso pour le moment tout ça qui to initié pétition pour na baki na assemblée juste sokoda ko bonga mamusu oyo kosala nango parce que la sokoda il a un 5% ya social et le cadre ce qui va qu'est-ce qu'il faut faire bon mutaku fera na ye mais nous tout fallait une information ba comédie inanga pour ani voir ba ko tsaka Congo yeso ke la TV le baka passe na biso metango mindonda kufaki mama Denise akena kuna ta ba bomba kate metango mama mindonda kufi ma de momo yango mama zwaka dikanisi ba pesa ngo ba carte mutuelle de santé mais eloko moko suna ko loba eloko moko parce ngana banga ngana eloko moko si vetchaka yo banga te lo banga na lo baka vérité lo ba konzi be la vérité on est ça ba musicien yani yakata kufopalia kambongo yo comme méchanceté njoka José Kambukuta j'avais écrit landa très bien landa mama manuel landa ba biloko ya ba ventile pa mona ba les aventuriers mama to komaki mukanda pa ya mama Denise na PC mbote pa zali mama Denise o zali télévision moni ba émission o ya internet za ba émission très dangereux pour ba zongela ko tala tata bien solo. J'ai les documents autocombat pas ya mama Denise pour na basunga papa Joskia zwa carte ya mutuelle o ba payer ba comédien bureau ya mama Denise est un docteur je crois docteur Hervé tina pas ve Joski pour na kozwa vrai informatique que lelo to mona ti lelo so mona suite ya carte ya assurance ya santé papa Joski te mais lelo ve Joski ko fi lelo est-ce que tu as intérêt avec des honneurs Yami balé mwana consultation nationale kana sokoda kawa réunion papa non 10 personnes ba connaît pas chef d'état ngabi ba konzi bande kuna biso na 10 personnes wana bocha ko ba Joski mwana ndenge bazomela ngai boniko oh Joski na biso na makamba boye batindi par sec na bango sur bureau de la bango manda avec des invitations non ba misi ba na bango pas de problème ba récupérer qui 22 notes dans la réunion pour pesa ya mbabiso na concession nationale maman et puis que nzamba limbisa bango ponga na memaka mingi papa bombenga na uzo fait bombenga nani na monga fula to fanda sokoda ba biba ya mabiso to ke ba 17h maman to lia na bango elongo moko à la veille non parmi un mauvais souvenir vina nga yango wana batinga chaka Congo benga ifolo ko lai benga de salemba erekoki na bengi to kote kati ya sala sokoda apa invitation moko tourna ngai invitation exacte maman bolie longo bomelie longo non et bien s'il y a des méchants s'il y a des gens qui sont mauvais ils allaient parmi bateau bakene qui va chef d'état ils sont méchants. Non. Bayebi o bakene kuna. Ngala de aso polémique souté. Maman. Vie bombenga nga na memba kana na tambu sake bo. Me bandimba mema vie bombenga. Po mo baba to malamu. Oh, ba échapper moto kutu azara air tunai. Maman. Nazumu tu na démarrer. Na ils prendre na perdre vraiment. Tala o ke ba chef d'état ko za même occasion. C'est ngada musayi occasion mo ba chef d'état mamu salaka. O so prendre ba conscience vraiment nanga elobi non sambela kaka mais lelo leki nanga mwana nanga oyebi matanga ya Kester ni bima kuna il y avait tellement
eloko kanga matanga Papa Wemba eya nani ya keser Papa Wemba ayate ngana zolo bango bolelo na micro na bino bato bakendaki pa chef de l'état boya mina matanga ya José Kambukuta te mais bazo ko rendre un dernier hommage les chaka mama tala mama yo la bango na lobby na reprendre nango concert sur le lobby la bino tamsu José Kambukuta qui moyen moko amo tamsu chef de l'état sumba la suka tamsu chef de l'état sumba la mota tamsu nga aider ils n'ont pas voulu aider José Kambukuta na pesi bango boya na bino matanga ya José Kambukuta parce que beaucoup semble non non maman on doit agir parce que non on peut pas compter comme ça mais c'est ngai zo bien bana lobby na ma papa kaka na la ngalema hein pour la moninga est-ce que ba ko ça acte boy en retour que je gagne mbongo utaka soki wapi bango ba déclarer par rapport ba mbongo oyo lobelaka na TV so batu ba kufi vetchaka comme ba diaka ba mbongo non 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 maman to edaka bino hein José Kambukuta je crois la gisi yo o ça la gisa yo o ezali ça ya l'état l'état nde ayebi ke so na muyibi mais so finga ba l'état mono tamso ba mono zo ba bololé nga tokena tout ce mais tokena nina na banque centrale partout atambulaka ba mona ka serrer na ngai style le soki ba considérer ngai parce que j'ai fait dernièrement je crois pour ya quitté mambo ya 38 ya José ya papa Kale Jeff na tapesi gouverneur de la ville de Kinshasa o ayaki mokolango c'est que j'ai fait maman nandi makaka mais na bandeli bato bokele ba chef de l'état otia o yaka papa José Kambukuta bokende amona chef de l'état boya bino matanga te inutile ko so baye non mais baye ta moi genre de fleurs na ba moi je vais faire un lobbying contre eux maman tous les émissions na ko legaka kaka likambo yango wana sont des méchants les polémiques vetchaka yo faut attendre au milieu du village pour sensibiliser on en est marre maman on en est marre. Mais tant que matang est encore ils en ont morgue ba musicien musu tamsu ba kokoleka na lobi nani ça la musa mutu bembe na mutu nani la musa mutazata via zaki besoin tamsusu mais peut-être nenga ça non na morgue bongo ba ferré ba fali ba mise tellement ba kokoleka bisayo ba kofi olobi Rami Amis témoin Rami Amis Rami Amis webi Rami Amis Rami Amis na bengi vie ngabi vie Rami Amis bonne année yangoyo nalingi osombela papa José kita mo eloko lia en abisa ko pas de problème vie atini mo code naye o apesa ya mbongo mutu papa batanga na télévision te non a Kenya ya fana ni na Kenya na kena pokwa nakuta mutu ngabi na vie José nazanga essence abisa kota na komi vie afande singai biloko vie abisa ngai bala moko fanale na miso na kangama ya miso avec Rami na ve Josky na to na ve Josky abi apese ve pesa ve Josky avec Josky au moins le mois tini pa ya Chaka Congo na moni tango akata bi Chaka Congo akabosa na hotel maman Dieu m'utilise na bibe da tolote son pendant na bibe da tolote soki nzamba utiliser yo ndi makaka mais ngapo ali kambo oya matanga Josky en tout cas soki bitumba ekubima soki koswane kubima yoka mama tala na tous les télévisions na koleka la saka campagne na campagne totela bato baloleka bango leka tu quoi voilà lo soki campagne maman bolanda makate je ne blague pas je ne blague pas maman chaka kongo abi misi o nyonso ayebaki akendeki et pas un chef de l'état aya matanga te aya le matanga te parce que manda chance ba nani te wasa langage que moi te yo lobi no loro te na te pipi na mungana ngaka ya ki journaliste mais ba o ba kendeki bango moko bayebi nga tangi na ngate mais nzela Josky akei bisu to kende kuna lelo tozonga susu kaka na ngale makuna to na kamu susu papa Kabati au droit de musique chrétienne Tangelanga ba musique chrétienne baganga kawana papa obanda musique chrétienne ba doyen il est là nangalema non a pas fait partie ça kendaki mama lor mbongo o ba bisingai o ba sa kenduma na tingi zo l'action ba voice na sana baninga na bango alors boti mentir les gens tolo ba aimons-nous vivants to monango te maman si tu ba musique chrétienne nzamba limbisa bino bol limbisa ngai na pesi message na musique chrétien biso de tout matanga
a pas Joski. Mais un autre icône, où Atika Nangali Mali, Papa Kabachi, Boutalaye. Vraiment, Limbisanga, vraiment, je peux donner le nom. Hein. Problème T. Non, non. Voilà. Appareil en voilà. Voilà, donc, le bito le là, au bazo le là. C'est numéro, il y a. Parce que là, vous avez vu, nous. C'est le moment. C'est numéro, va aider. Vraiment. Bala Papa Kabati. Voilà. Et là, na pesa yo. Voilà. Numéro Papa Kabati. On a beau dire ben allez pas là avec pesa numéro pour Mbongo. Bobenga, voilà. Sergine. Voilà Sergine, voilà. Yango mama. Moi nazomona. Oh, yongo te mona mo te pour ni. Yo vraiment. Sandra pour moi le problème. Aniko teint noir, Barbie noire, c'est 082. Bon, 043 2 16 72 123. Wana Sergine mwana papa kabati. Bami balé. Ya mususu zali Déborah, voilà Déborah, numéro contact naie. Beaucoup benga mon papa Kabati, vous avez toutes les informations. 43 82 14 59 763. Wana na bandela 0 82 14 59 73 et 76 3 na suka. Wana ba bengi mwana Déborah mwana papa Kabati, je crois que c'est ce que j'ai fait. On me met à ma côté, mais c'est Dieu qui m'utilise. Dans la minute, on a 4 TV chaka. Donc, musicien monté na bengi. Ah, comment ça le Kabangot? Eh, bit. Si toi. Musicien monté bengi pour tout na ke. Vechaka yozawana, est-ce que batie bembe na morgue nini? Tonini dans la minute, yo banota ke bembe banda lobby, tisikoto banda akufi na tonga lelo 8h, banota ke bembe na morgue 8h, tisikoto toza dans toi 14h. Mutu moko. Na monta mise mo bengi ngata par Emongo na ba veuve et artiste, je vois de na mona John Poi na mona Jo poster tout na Kingalema, on sent pas de toute façon maman car message yo PC bisa ngo tshako ngalobi. Ba musicien au bakene pas chez lui to batika papa ke boya mina matanga te, c'est ça. Vechaka le nasa moi to songa moi mukie malgré to za sangwa mawa vechaka makambo utia kokoma na kolia ba veuve au batindaki et pas ya moko comédien na biso comédienne na biso pardon coquette o to moni bimiseli ba nungu ebele maman Mélanie se plaindre ba bloko batindelaki ba veuve bazuango te, je ne sais pas ce ko retirer moi et loro moko na kati. Maman je crois nga so ba ko na pe trop hein. Bino ba veuve ba faire des rabio sacré. C'est très sacré hein. Maman Dani Bokombe Tsunami, vraiment il a rabio très sacré et des misélés. Personne vraiment tatanga ta bembo papa jene fonge que mishono kayo yebi que tout ça là persona mais Dominique qui est musaka na Londres nan dikono Ivipan to tika biloko ba orphelin ya so biloko ba batu biloko ba orphelin ba veuve za biloko sacré, il faut faire attention. Je crois que les vidéos sont des en tout cas, mais sauf que la prochaine fois un peu la transparence ngana ke la transparence. Il y a tant de transparence, c'est ça qui dérange les gens en tout cas vraiment. De toute façon maman Naza très émis na makamba Joski, ils a matière à réflexion. Ndenge biso artiste tout préparer relève na biso, tout préparer lobby na biso. Yango na bengi batunes tout bayana kati ya réflexion qui traite plateforme tout sali. Na pesi moi na Sandra Mpongo Love, maman Mireille Mbayo, vraiment merci que tokolembate pour na ko teaka ba artiste tandeng bazawa. Au moins ndenge bazawa ta condoléances à pesa toi il faut mais les une de que Chago secrétaire net c'est que toi na laisser décembre toi na corps papa nzanzadio ti lelo yokata dona ba musicien minene tozoka ba obimisa ba monta minene ba fali ba faire ba benya telo maman alobi awa le seul musicien ou apprend un respect oui ba kanani oui ba non quelqu'un mukina hein fait rigoler tiens fait rigoler Monsieur apprend un respect, c'est Werason de la forêt Ngian Makanda. C'est lui qui me respecte. Moi, au Baliwana, même moi, c'est maman, c'est ma part. En tout cas, j'ai beaucoup de respect envers eux. Bazana, bon, j'ai bien azalé qui n'engaille tout son avis, mais musicien, oh, il appelle ça un respect, c'est
Voilà. Yo zo reconnaître mutoza na respect Oui. envers yo. Parce que que- ozano hypocrite te ve tchaka ko ngaloba na ye. Non, en tout cas, je ne peux pas Moutaliboso à la tsanga Yoshi Yama moto na vie na ngai. Hein, c'est où la sonne. Même si on fan on est dedans. Après on a qu'il n'est pas na ya bengai. Na ki sango. So prendre ali c'était monsieur Oyo, azana souci na mingi, habitaka Kongo salaka. Tu manques de moyens vraiment ouais c'est vrai, je manque de moyens. So qu'il y a un moyen je peux prendre ça moi-même prendre ça en charge mais de toute façon ba konzi ba yoka mawa. C'est tout na remercier pour venir la ville de Kinshasa papa Jatine Ngobila. Na remercier artistes va comprendre parce que nous sommes révolution qui tirait partout dans le monde que beau soutenir l'éducation vraiment on va faire au moins pendant biso na tokodizaka on cotise vraiment ça dans pongo na maman Miremba yo Momoni te so boboma na bino masola sokoda te mais lelo boza place so sokoda nango mais comme si bo active vraiment réglementaire ça mutu te pour le moment ah yo c'est ma belle sac yango ah sac la tiki sac na ngai ah bon hôpital bana sac wana ah bon parce que grâce sokoda yango e permettre que ba artiste va sokoda vraiment que biso to sala bango lelo bamuza mbongo biso sala sokoda c'est nous bato ba créer sokoda ba monde se défendre oyebi mais lelo to ko ba baisser de guerre mais tout ça là ko changer système on avec la révolution qui terrain. Merci. Voilà, Vetchaka Congo pour le moment, programme ezate pour na matanga. Programme ezana c'est ça la pour baka 15 et pas aller qui na 15. Matanga ezawana vraiment que même lobo ko benga ngai pour te continuer. Et je beti pe moi porte moi quelque part. Non. Comment t'apporter Joski c'était une icône. C'était monsieur même le chef de l'État, le chef mécène culturel, il va intervenir maman me continuer surtout en tout cas Joski ezali petit poids hein, c'est un poids lourd vraiment que merci. Et nous associons en tout cas que na pesi mbote na Mireille Kembi bon anniversaire na yo Mireille Kembi bon anniversaire bon vous comprendre na matanga vraiment c'est moi qui étais affecté parce que viona tambuso na zuye na mutuka la kitambusa ye tokena fleuve otambulaka na ye donc bon mais Vetchaka zongi kaka ke papa we mbatanga kufaki abaki kofa yati APV Joska Koufi alobi oh nyonso akendeki et pas président aisolaki ye ayate tu pas Joska mbuku tabana bango te ba soni ba soni oh papa tokotia vraiment ba Vetchaka merci vraiment mes condoléances vraiment que Tozalawana parce que Joski Azabongo icône hein donc parmi abatu vraiment donc ba onyo so ba soutenir matanga au ba diaspora ba ko contacter non ba ko benga famille na bango ezali hein to kuta lobby. D'accord. Voilà, là c'était Vetchaka Congo, Obonga Zaki na micro, il y a exclusivité news quand on dit l'artiste ne meurt jamais. Donc l'artiste ne meurt jamais. Donc Boyebi Joski a sali et belé il y a mbo cannabis vraiment ça fait très mal. Il y a recours fait la rabato au bazaba icône. Donc il y a un beau cannabis. Là je dis un grand merci à Baudric Biakou qui me suit depuis Paris. Mon bon frère chéri, je te fais des gros coucous. Merci à Rola Kambila RK, mon grand frère chéri, hein, le tonton de mes enfants. Donc merci beaucoup infiniment. Dendu Songo Identité, merci vraiment la Baignon Sobolanda, émission exclusivité. Et pourquoi pas à ma copine chérie Sarah Zarabona, la taille S. De gros bisous à toi, ma copine chérie qui me suit depuis Angola, mon ami d'en face. Je te fais des gros bisous, Sarah Zarabona. Moi, ça Pembeti Nati. Donc là, je dis un grand merci à Lisa. Je dis un grand merci à Lisa Bavila. Merci à toi Lisa Bavila. Moi ça Pembe Nzamba Tatou. Donc je te fais de gros bisous à toi ma chérie Lisa Bavila. Moi ça Pembe Vedi Penda Kaye Dese Nati. Merci beaucoup Bozaki. Tellement ébélé Rolanda Bisso. Je vis Mouna, hein? Mouna artiste, hein? Mouna je vis Yannick Kaboué, garçon complet. Donc là je vois aussi mon vieux Claude Loukebako, l'homme de jugement par défaut. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à celui qui était derrière la caméra, à la prise de vidéo, merci vraiment, toujours même moral, et pourquoi pas à Barési Baza, le message journaliste, bel homme, hein, merci vraiment, même moral, yoyebi, donc d'ici là, portez-vous bien, et bonne suite des programmes sur Exemple TV, bye bye.
baza kokumisa bango yango nga na poni na yembeli mokeli na ngai ye oyo asala ya minene na bomoi na nga sikisanga mabe achanja bomoi na nga lolenge ya kozala nga sara ye abongola bomoi na nga o yesu yo e ata masumu na ngai komi lokola ngola e Nzambe na bomboye yo ndolimbisaka nga mpe yo mpe tolaka ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda se yo kino suka ya bomoi na nga sunga bomoi na nga yawe tambusanga na nzela ya nsemo yo na papa bozali moko sale te yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osi yanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga toi Seigneur ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye ngai na ye kotombola trone na lola ye rabi ye lipata na nkembo ye ata makasi esili ye papa yo nde opesaka nga makasi ngai nasala na kati nelanga na yo we yo ndo opesaka nga bilei ya moli mokolo ya mosunyeza ya
napesi mikanda nalingo mbananga na libota nanga na mboka Kongo onakumisi yoe. Aujourd'hui, je me suis décidé de t'obéir chaque jour de ma vie. Aujourd'hui, je me suis décidé de te suivre, te donner toute ma vie. Donner toute ma vie, te donner toute ma vie. Toute ma vie, oh oui, toute ma vie, toute ma vie, je te donne toute ma vie, je suis comme ma vie, oh.
expérimenter une eau vive qui deviendra une source de vie. Cette nouvelle qualité de vie imprégnée de l'amour de Dieu est pour toujours. C'est pourquoi je vous invite à donner votre vie à Jésus. En ces temps troublants, Jésus est la seule solution qu'il vous faut. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras l'assurance pour le lendemain. Prie avec moi maintenant. Comme une offrande de bonne odeur.